Loba, papa. Loba. Loba. Tout petit que j'étais, quand je montais les montagnes de Kinshasa, Nazulu Kanzambe, Dakumuda Ozalaki Wapi. Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme, mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. À chantre, batiki koyemba, bakomi mingi ba pasteur, ça le quoi avant moko boy. Mais tu éviter. Est-ce que bibliquement ils ont ma bien ou bien ils ont bien? Oh, tout le monde a Bible déjà et loba yango. Et tout le monde a un accomplissement. Au monde bato ba benga ningité. Landa bango bazaka ba chante ba kuma ba pasteur. Au monde ke ba sala be rebelle. Pour na conseil ko pesa ndeko na biso Mai Kalambai, la Bible dit l'orgueil précède la chute. Très bien. Mais l'humilité précède la gloire. Azalaka na chantre. Alongwe mama ko ni pasteur. Mais ayebite na koloba nini? Na koteya batu nini? Cher, eza place ya koteya, to eza place ya règlement de compte. Ayebi yangote po bat enseigner yangote. Mai kaza mwana, surtout lobi na mama a mwana na makola Moïse. Parce que azu enseigné pas Moïse. Il faut respecter quand même pour na makama. Et surtout, on est des enfants de Dieu. Lorsque Moïse a été, Maïka Zalaga modérateur. Très bien. C'était Bethel. Tout le monde le sait. Très bien. Elle a été, il y a une base au Yokaï. Donc automatiquement, Azam Moko y a encadré. Il doit du respect. Mais Lelo, après avoir, papa d'Agumou de Koufa, il y a l'équipe na cher. Ce n'est pas bien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. Les cas dans les médias, c'est un cas bolimbisi. Problème est ça. C'est un bolimbisi, la famille à papa d'Akumuda, et c'est un bolimbisi, na corps de Christ, et Kozala Malam. Cher et un homme sacré. Cher et un place, tu vois, ça va règlement de compte. Si on a un problème, là, papa n'a rien dit, tu as un libanda. Son côté là, il y a des salles en Zambie, même il y a des chantres chrétiens, où il y a des réseaux, où il y a des vis-à-vis. Ce bazar 100, 99 ce sont les valeurs. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Merci Balandia, nouvelle tendance. Merci encore une fois chez vous. Rendez-vous na Kitata. Je vous ai promis que désormais, chez nous, on a un caractère chrétien parce que Basalanza m'a miné ne balikakawa. Alors, les lots bengi prophète, je pense que mon akaye beaucoup plus n'a pas parlé, mais les lots tout ça moi partage. Ça n'a pas nazo zo penza lokola émission penza te que nazo poser ba question. Mais la ligne to me ko partager moi mon prophète pour que bananzambe ba pambola maboyebi ki na mboka s'il y a pas de prophète monsieur Zate tout le monde a bien été. Bonjour prophète. Bonjour papa nangai. Prophète on a besoin de bino parce que mboka na biso vraiment manette Zate tout le monde a été. Parce que batutu bazo kena libulu batutu bazo kena et puis batu ba perdre likia. Batu baza ko croire na christianisme bazo croire na Jésus-Christ mais pour l'instant na ba bio ba pasteur ba comme ça et comme longola moi espoir il y a ba chrétien par rapport à chaque jour pasteur moi salibo chaque jour pasteur moi salibo ouais té ki boy abauli mateya. C'est pourquoi to bengi yo to lingi vraiment to bi ke to croire kana yo za musala nzambe ozape na bisakoli na yo to lingo meka un peu ko fongola biso miso pour bino bozaka so to bio makambo et c'est tanga marié zo saloba ki en prophète. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à Babi pour te relever la macambo? Il y a actualité à frère Mai Kalambai, mais tout le monde pense que nous sommes le belangoté. Tout le monde croit que nous sommes au PSA, nous sommes éclaircissement, nous sommes pambolama. Macambo nous sommes un prophète. Et nous sommes
Ok, merci papa Nabiso. Na sepeli vraiment eza mutuna moko bandia yambo. Eza vraiment kitoko makasi nzamba pambola yo. Amen. Oyebi papa na ngai ndengo lobi eza partage. Oui. Toi na posa to partager na bana nzambe to comprendre mukie. Très bien. Papa na ngai pe bandeko ba Olanda biso. Papa, monde tozawa ozala apôtre, pasteur, docteur, prophète, évangéliste, qui que ce soit. Mutu akufela bato azate. Mutu akufela biso nyonso papa nanga. Nanga na yo, na bato to kambaka, na bato ba Olanda biso ezakaka Jésus-Christ de Nazareth. Ngana lubango papa nangai. Okoki kotika nzambe te, tokoki kowanga na nzambe te, tokoki koboya kosambela te po pasteur moko boye, to prophète moko asala ki mabe mo boye, bi asala ki makiona qui est découragé yo otika nzambe. Eza erreur grave. Pourquoi? Parce que le salut est individuel. Amen. Donc, et loko to lo bana moment par rapport à question non papa, no yebisa mutu simba kondima na yo. Garde ta foi. Pour la lobby, il faut tout simba on y surtout za la lokola bato baza inébranlable. Et bible loba quand il y aura un moment ba scandale ekoya. Il y aura un moment ba faux miracle ekoya. Ba faux prophétie ya mais yo oyebi nzambe. Tika la place nzamba tika ki lokola ezek nani et de la biso lobi que je reste dans mon poste Abakouk. Donc c'est-à-dire à ta pasteur à sainteté, à ta pasteur à simbikisi. Ngana ndimela pasteur te. Nandimela Jésus-Christ de Nazareth. Foi nanga pe foi na yo ezala basé par Jésus-Christ. Parce que tout le monde papa nanga moni to kinde. Il n'y a que les débits. Parce que yo tanga la Bible. Oyebi makomi nzambe je crois en toi. Tout le monde la Bible déjà est loba yango. Et tout le monde yango eza accomplissement. Donc c'est-à-dire to ko pengwa te to neti biso to tanga Bible to kamwa ngote. Parce que c'est koka et comme ça. Donc c'est-à-dire ne to mona boyeba na nzambe boyeba to kini eza ba bilembo ya suka. Donc to tikala na nzambe. Soko moni que place ndozo sambila que pasteur moko aza na vie ya mabe. Bima parce que on est à biblique. Bible dit sortez du milieu de papa ngana lo bango na yebisa ba so moni église o kindo fréquenter ki mabe eza makasi. Mieux vous rester à la maison sambila. Amen. Nzamba oyoko même na se ya mai. Très bien. Et là bato bazana erreur bakasa ngola ki nzambe po yo comme tu fois ki kan église. Non, je suis pas contre l'église. Mais eza nécessaire te ka ki nzambe po yo ko il faut qu'il y ait une église. Ya moi lelo même na babona ne koma mutu nyoso assemble te le 31 ki mimbango na ve. On a ki ko sambela pona bungisa ane na ngambe c'est l'erreur. Papa na pesio na tseku to moi parenthèse. Église ya nani ya Kankolongo. Na sayo wana na bayaka. Ba tchel batele malibanda na sobe na 0 ko ki ba kipena na église nano ba sambe nzambe ta ba aussi ba zonga na mokili. Bona on est là ezaka ba temple l'église nan ba baye ba te papa na nzoto na ngo. Très bien. Mais savez-vous que votre corps c'est un temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit va dans ba bâtiment na te. Saint-Esprit va dans kati ya mutu. Donc, bongisa intimité na yo na nzambe so moni église yo mena reste à la maison prie tandis lobby na butu ba tiel ba ke ba sali musala na ba ba sali veiller après après 30 minutes ba c'est ça ba kan ça va salaire muto kan ça ba banga nzambe na kati église moi muto so bi non na kati église na ko sala le sumote na kati église o mona lati robe tina makolo na kati église azipi to azipi libum mais era bimi libanda atiki libumu nyoso libanda c'est l'hypocrisie yo zo banga nzambe to banga muto. Papa, banga nzambe respectez mon tout. Moi je te respecte. Non peut beaucoup de respect. Mais non banga nzambe. Merci. Donc pour na sala lisumu na robanga yote. Na robanga nzambe parce que yo juge ngate. Très bien. Jugement ngeza devant nzambe. Et lo bato bele ba ebite papa nanga. Yo modi bato ba okina mo pepe bana nzambe to banga nzambe et no ba pasteur. Zalana nzambe. Merci prophète. Zalana nzambe prophète. Dossier Mike Alambai, mais la ligne d'abord, tout me éclaircir parce qu'il y a un sujet où ils ont chaque fois que ba chantre, ba tiki ko yemba, ba komi mingi ba pasteur, ça le quoi avant mon koboé. Mais tu éviter. Est-ce que bibliquement ils ont mabé ou bien ils ont bien? Bon, merci à poser la question vraiment et puis ça c'est vraiment et raison pour laquelle n'a mis une nouvelle tendance. Ouais. Il y a vraiment une nouvelle tendance parce que ah va poser la question moi bien puis ba to ba Hollande biso ba za édifier. Très bien. Oui papa, question est vraiment très important. Na ko ki net na 50% 50-50. Donc 50 vrai et 50 faux. Na vrai na lobby pourquoi? Parce que même dans la Bible, David abandaka loko la chantre. Se souvenez vous oyebi marubanzambe lorsque Saoul milieu mabe ezo kota kati na bazo benga David aya betele lindanda et milieu mabe ekimi. Mais après David yaka comme roi. Na banda na chantre comme roi. Donc pour dire quoi? Okoyi ko banda pe chantre, osubisi pe
mosali ya Nzambe. Mais à condition ozala na vocation wana na appel ya Nzambe. Très bien. Soki Nzambe abenga yo. Très bien. Ya mabete. Et anetike muto abandi ne to banda poto koma lelo ba prophète, to banda prophète. O banda peut-être Nécodime, ou matamali peut-être intercesseur, modérateur, ti ministère et kobima. Donc au banda pe na chantre. Soki Nzambe benga yo na vocation na mosala Nzambe un jour et ko éclater au salela. Mais lelo na 50% les mal kezani surtout na mboka na biso. Et belé so taliban même na miso molimo. Ba benga mate baza ba ministre de Dieu. Très bien. Ba kochongo na sentiment. Ndenge batumde trois personnes ba benga mi ba lui c'est que ba mise to comme surtout so habika Jean 3:16. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils et s'il est. Soit lotika ndoto et kokisami a commis ministre de Dieu. Et misusu pe bazui ba puis vi que bazana ba mbongo ba to bazo soutenir bango alongo na vie chantre a créer église pa bika olia ba mabonza olia ba di. Donc c'est ça mingi baza pe ba benga mité yango mona ba osala pe ba moni ba to ba benga mingi té landa bango bazaka ba chantre ba kuma ba pasteur au mona ke ba osala ba erreur rebelle. Pourquoi? Parce que ba benga manelo ko wana té bazo enseignement ba teya bango té c'est quoi le ministère, c'est quoi diriger azala kana chantre alongwe mama komi pasteur mais ayebite na koloba nini na koteya batu nini cher eza place ya koteya to eza place ya règlement de compte ayebi yango té pour enseigner yango té. C'est ça. Dans le Congo, c'est la mamie, papa. Mais la plupart des chants en prophète, tout le monde a dit que c'est père spiritualité. C'est ça. Bazo bimaka na ebité Henri papa soki babimisa na pas ya Dominique ou bien abima payer moko. Kota la frère Patrice. Ti lelo frère Patrice balobanate na libambo. Père spirituel na ye. Attends un peu comment on a été. À ça l'église, ils ont une intercession malé, ils ont un prière matinal à tongo et comme église. Est-ce que quand est-ce qu'à soit qui appelle? Appelle et changer, c'est l'obino la Bible na bino. Appelle au ministère et changer. Et comme il y a un moutouye, mon calala la mouna tonga comme pasteur ou bien ils appellent que Nzamba benga na mouté puis azana père spirituel na otobika ngana uta pas meilleur ngana uta pas Serge Kilembe ngana uta pas Tamboluko qui poto yebi ba grand pasteur to moni bisika ba uti to moni ba kisami na za mona Tamboluko qui nani pichu mwanza embaki papa nanga soki nani mopata soki nani tout ça eza nini prophète papa nanga une fois de plus soit béni. Merci amen prophète. Au moins Maman Zambé Maman Zambé chanzate quand même la Bible dit Hébreux 13:8 Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Maman Zambé chanzate sauf que emeka kopé ça nani éclaircissement par rapport à l'ancienne alliance dans la nouvelle alliance parce que la Bible dit nouvelle alliance c'est ça ombre il y a les choses à venir. Donc c'est-à-dire quoi? Soto bandi même na Jésus-Christ. Pierre pour babengaye apôtre Pierre, il a fallu azapemi na Jésus. Ah la père spirituel. Oh pas. Pierre abima boita comme une apôtre. Il a fallu aller kana makola Jésus. Jésus a enseigné bango. Bon Jésus a père spirituel apôtre. Mais Pierre pour abima. Il faut Jésus abimi ça hein. Pour place on a Roger Bagabi père spirituel à la raté hein. Bon papa, moi personnellement au moni surtout na 2025 moi ne toke non toke kitoko hein. Totika mingi Babylone musuné tu ba débat ils ont fait avancer l'œuvre de Dieu. Tout est à tout l'évangile. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. OK. Azalana ou bien azalana tes père spirituel ne sauve pas. Mais tozolo ba par rapport il y a les principes. Très bien. Yondi ozawa po bimalelo boui. Mama botaki yote. Papa botaki yo. Yo kasi yo botama yo moko. Po tango e ba ko tanga ningo loba. Ba fote lo minerva. Ne ba tuso ba bimande kendeka binga na bimana ndenga na ngande kendeka. Ti wana beza ba ogeye. Ata to lowe to longola na makambo ya père spirituel. Il faut en un encadreur. Mentor. Tout le monde ba Pierre pour ba bima, il a fallu ba vana Jésus. Jésus a enseigné bango jusqu'à ce que amonike ba koki ba komi na mesure ya okende koteya. Au moins ba Pierre ba kenda oteya ka o Jésus Alexis bango. Très bien. Ba telo musute. Très bien. Ba teya ka o Jésus Alexis bango. Et Jésus amonike ba komi mire. Il faut que je m'aille. Pourquoi Jésus a inventé? Il a fallu former bango. Pour besoin racine, besoin maîtrise. Un serviteur de Dieu doit être formé. Doit être formé. Doit être formé. Alors par là, tout le monde a ce que Mike Kalamba il n'est pas formé parce que jusqu'à présent Mike Kalamba n'a pas un père spirituel. Logiquement parlant, son père spirituel c'est Moïse Mbiye. Oui, logiquement parlant, le responsable de cité Bethel c'est Moïse Mbiye. Mais avec ce comportement là, n'engé comme bongo. Faut te ou bien bien moi aussi dans koto ezanini. Bon moi j'ai pour na conseil que pesa ndekonabiso Mike Kalamba, la Bible dit l'orgueil précède la chute. Très bien. Mais l'humilité précède la gloire.
biso nyoso toyebi lorsque Moïse nous sommes pas là pour nous tomber la Moïse mais tous la vérité doit être prêchée. La vérité reste la vérité. Lorsque Moïse a été Mike Azalaga modérateur. Très bien. C'était Bethel. Tout le monde le sait. Très bien. Et puis je pense qu'il y a c'est lui qui a béni le mariage. Il y a Peniel. Je crois qu'on a une. Donc c'est-à-dire, il y a une base. Donc automatiquement, il doit du respect. Professeur que bino bebisi maramanzambe batse qui amitié tout na kata makamo bako to yebelaki bango ba sala nzambe to ka ba camarade yango peut-être résultat ça wana papa moi même nzambe samba za na camarade te ata yo ndeza komesana na papa to komesana ene yango te komisa bino ba camarade mabe yango ne komi leo na Congo que ceux qui mukolo même na kibomoto so mukolo abengo peut-être master yo pomoni master nanga mukolo abengo parce que azo respecter yo ne respect za ko respecter na mona mkina mwana mukolo mais yo mwa mkia mukolo abengo da master yo siko tia na place bonivier mais yo na Congo za bongo e ko titi na master yo ko master yango moni nde toloba même Moïse mbiye na Mike aza mwana surtout lobi na mama nzambe mwana na makola Moïse parce que azu enseigné par Moïse il faut respecter quand même pour na et surtout, on est des enfants de Dieu. Mais si tu es prophète, si tu es un exemple, bien est-ce que papa Mbi a été bien? Parce que tout le monde est désordre indescriptible dans la cité Bethel. Mike Kalamba qui a été formé par Thomas Lokofe. Mais j'ai appris un jour que Thomas Lokofe a été Mike Kalamba. Wana ngefa mutayebisa kingai. Aboyi koyamba Thomas Lokofe a tindeli $100 dans enveloppe. Après si Thomas Lokofe, quelle humiliation! Est-ce que Basel Nzambe bino boté abatuma bino mo pena maté yango c'est quoi? Papa oyebi erreur yeuti na cité Bethel place ni. Quant à moi, elle a aussi l'analyse na. L'apôtre Mbi et le père, c'était un homme de Dieu. Au bisoto yebi. Azaki ko kende bien. Aye ko baby sana suka. Yebi na suka place à BBC. Très bien. Na comment dirais-je? Baromani. La succession. Succession, voilà. Parce que Azalaki n'a pas ancien, au Bazalaki n'a ye. Au Bazalaki peut Bazalaki n'a maîtrise. Il y a relève. Mais il y a ça, il y a un botazu à tikeli moine. Pour mon atyonini, héritage. Moi, tique à l'église n'a pas ancien. Place erreur et bandara. Parce que il faut tout le vérité. Moïse Mbi n'était pas digne. Avec la capacité à gérer Bethel. Il y avait des grands prédicateurs. Bazalaki wana naebi nani Jansi Bampembele Jeribal. Soit Télémi Moïse Mbi a royauté. Na mona ba grand prédicateur Bazalaki wana. Moi place erreur papa bandaki. Ya on sala ke batu ba kabwana ki même ba Mike nyoso pe ba on peut pas boti maseki. Non seulement papa. Tout le monde a na Barouti Tabernacle. La minute au désordre Zakuna. Combien de mois déjà? Est-ce que tu as une année coquille? Même pas. On avait dit ça ici. Carlos, ça c'est l'arrogance. Je suis la bouche autorisée. Papa, Yosa un homme spirituel. Tu lis la Bible et tu connais. Mon Sotali Carlos. Abengama pour servir Zambé dans le ministère T. Jamais. Il n'a pas de ministère. Jamais. Il faut qu'on se dise la vérité. Jamais. Azana maîtrise wanate. Ana maturité spirituelle. Et puis tel niveau il y a tout bien en niveau il y a l'église à Branamiste. Niveau connaissance sur bazar sur peut-être d'abord il faut ko. Autant il va dire au cas. OK ça il y a abîmé roi défenseur. Ah on le banini. Et c'est là il faut quoi il y a dit au cas ça. Asa motama papouté. Yé senga vanda. Ça va erreur hein. Il faut balier ça yé. Hein? Asa non capable il y a relé dans nourriture solide, il faut vanda milana miliki. Pressé. On peut un jour que nous disons moi na yo aujourd'hui bala ba OK ba TV et zo me la bato ba image chef. Bon garder biso ba image chef Jordan. Bon garder biso ba image prophète pas autre ça mon roman na peut tanga okende bo ali moi na zubilo. Papa nanga moi j'ai toujours dit ça même dans les canaux médias. Je n'ai jamais dit ça que moi je suis dans les vrais. Que naza vrai serviteur de Dieu. Que naebi maramazambe que je sais prophétiser. Mais je sers Dieu. Le reste c'est à vous. Na bato balanda biso ba juger. Na ko lo balelo ke na biso ke na otika mo na ngate. Na ko lo balelo na otika est-ce que c'est vrai ou faux? Tout c'est là le temps. L'avenir est déterminant. Bon, prophète. TV Zatan par rapport à sortie médiatique à Mike Kalambai. Ndenga leka ki wana Babylone ni tiré au monde qu'il fallait pas tant que serviteur de Dieu. OK, merci beaucoup vraiment. Mutuna moko pe ya malamu lisusu malgré te demi surprise vraiment nzamba pambola yo na olinga vraiment na répondre ngo par rapport ya makomi
Et ça, na sepeli susu et le kolobaki na débit émission. Zamba pe sabiso vraiment ma kokipe vie. To kutanaka to zwata on partager na bana Zambie. Ça c'est bien. Papa ko loba mingi ko buka ko finga et yango ezotonga lisute. Et Satan comment profiter pe na makambo na biso basala Nzambe moninga sala lo moboy o leto te ya yeto ramener na raison to komo leka ko finga. Jésus a pas perdre te. Hein? Aya pour sauver. Na blog mi balende na sepeli na ngote, on a koyi koloba peut-être na pesa ndeko na biso papa mai conseil. Parce que muta ko karazate. Azate. Papa, nde toza ba biso to plus que 5 yete. Toza biso so batamasu. Jésus mukona ba yeli moi si o ya sumukaki. Alobi na bato. Bato balobi ni po ezaki biblique. Babi ke lo lobi moi ça bo faut ça nini ba lapide. Mais yo lobi ni Jésus agumba naninga critique la mageso to bito kota la kacha to ko chi lobi Jésus azokoma to mama makoma te to bika ko grand maître a telemi a epsi bango oyo kati na bino nano sumuka te abamba elibanga azongia banjo koma era telemi tout le monde azali Jésus lobi personne t'a condamné abi moi aussi je te condamne pas mais va mais ne pêche plus. Donc pour dire quoi les lots de konabiso ba propos na ye oui ebimi mabe peut-être ya ebimi na TV mais peut-être biso to sala on en coco je donne l'exemple mais peut-être ya batumsu ba ça on a hypocrisie donc c'est-à-dire ebimi to lukato ramener ndeko dans le Seigneur c'est ça procédé biblique mais ba yo karape bango ba bino ba te bo yo karate bo za ba tetu biso to ça mo sala le reste parce que les salés individuels soit yo quitter le jour du jugement il sera jugé yo na ma juger batundeni avec un prophète gelo mukwana papa randiri ta eta ka na média que yo kotike la mona na wa église le lo tikite c'est ça donc première erreur na kali na limite tanga na Bible dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 23 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, 23. Oui. Bible Lobi Nabiso 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Donc, comprenez. C'est-à-dire, premier point, na moni malamu te na sortie médiatique. Yande konabiso chantre papa Mai Kalambai et Zanine. Et loko yo papa Dakumuda qui son âme répond à paix. Moi je crois que Azaki Moussala Nzambe ya solo. Nzamba yamba molimo ya Moussali nae et na profiter peut ko présenter mes condoléances dans la famille nae puis na famille au corps de Christ. Très bien. Sortie médiatique nae. Lorsque papa na biso Dakumuda loba makambwana Azaki envie. Ah c'est là sur 3 ans. Mais papa Mai Kalambai a lekate pour à démentir yango. Avant da silence. Mais lelo après avoir papa Dakumuda kokufa il y a leki na cher aye koloba yango ce n'est pas bien Bible dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout est utile mais tout n'édifie pas donc erozo leka ozoloba makambo wana na cher édifier batuna nini est-ce que ezaki utile oloba yango soki ezaki utile oloba fallait dire ça lorsque papa Dakumuda zalaki en vie mais lorsque o gardaki silence et yazaki envie pour dire que oloba ko olobate papa nango na mama Nzambe Bible bi baloba mabe po na yo me bakuto na ngote et surtout si tu es innocent Bible bi gardez silence moi-même l'Éternel j'ai commenté pour vous o gardaki silence mais lelo akufi oyo koloba yango au moins te ke bimi mabe d'abord premièrement au sali mabe parce que au toucher na moyi place on a mona mabe non seulement na ndeko na biso Mai Kalamba et comme lelo mingi na média ceux qui muta kufi na ba prophète na ba sali Nzambe na banani koleka ko gâcher na mémoire ya moyi d'abord surtout le monde Nzambe papa nous sommes les Africains tous aba bantu même respect ya ba oui lelo na Congo ezate muta okufa ololeka o consoler famille na oleki obandi ko tiola même ne bembe bo pesa ngaye na osekwisa ye ba ya na ye donc ozo tout quand même ba banga donc ozo chuba lisusu bande kwa moyi mbeli na motema donc eloko wana vraiment ndeko Mai Kalamba soki ponanga étant que moi dans Nzambe que je suis na osenga na yo la Bible dit l'humilité précède la gloire les cas na média senga ka bolimbisi prophétique ya olekate problème ezate bango ba ko sala senga bolimbisi na famille ya papa Dakumuda pe senga bolimbisi na corps de Christ et kozala malam mais est-ce que ba que Mai Kalamba za tetu par rapport ya dossier tosaki nango ya wera abeta na stade batu baba na Nzambe baleka ki babike te to boyi wera ya te mais suka mbwera ya
Amoulouba. Amoulouba. C'est-à-dire on a comme un message tribal hein. Et puis que ceux qui au lobby kakao Moulouba c'est que comme tribalisme hein. Papa, mon vérité. Il faut la vérité. Hein? La vérité reste la vérité. Banda ko sala examen de conscience. Zo comportement ya bande ko na biso eza na ba chantre, eza ba pasteur na ba ya ba luba na mususu au monde il y a une différence. Même si tu as une succession autre tu luba. Il y a pas un billet. Et tu ko luba il y a papa na biso nani ba route. Au monde ezaka lignema moko ba luba. So zimukuna. Azo mwana ye nanyo trésor mukuna. Nana yeba ete muku trésor mukuna zaki derrière les musiciens profanes. Azu a commissaire passe moi na tozu o nani wale mais abongo li motema sali mabe moi na soka mazali maman il faut comme titulaire église faut comme non trésor za titulaire te muku na zawana soki moi na bango za na des autres bozo sepela a commissaire pasteur bobani soko lo kuna pe azo moi na ko comme député atie après ezaka bango bon yami baleza nini pour la temps soto que il faut qu'on dise la vérité il y a les autres dans cette yende yo plus que nga posa na kati ya média so ko tina ba mitakala il y a basali ya Nzambe même il y a ba chantre chrétien o bima na réseau o bima na vie so baza 100 99 ce sont les baloba te kuna toleki na sengi boye au na ngai ozana deux choses au tirer par rapport à sortie médiatique na ya liboso lobby ya mi balé sous lo ni sala ya mi balé na zotanga na Bible Romains chapitre 12 le verset 14 la Bible dit bénissez ceux qui vous persécutent bénissez et ne maudissez point. Bénissez et ne maudissez pas. Point. Et ça, maloba oyo, pasteur Mike Kalambai, abimisa qui na cher. Papa, cher est un homme sacré. Cher est à place de un règlement de compte. Si on a un problème, là, papa n'a rien dit. Tu traites en Libanda. Dès que tu es en nouvelle, tu traites en Wawa. Si on a un simité, tu n'es pas papa. Il y aura toujours un monde. Médiation. On comprend. Ceux qui ont un problème na bat, même na yende ko da kumu da Bible bini. Ceux qui ont un problème na ndeko na yo, kende ko mona yebo bongisa. Ceux qui ont yo au gagné, ceux qui ont été zoa deuxième personne. C'est ça procédure biblique. Bible, nos excuses. Bible bini biso te ceux qui ont un problème na ndeko to le kana média to lo bango. Fallait pas lobelo ko aller ki lo bini. Abi année au 2025. Bato ba sala ba ben na 2018, tangi titi na 2024. Ba prière wana ya kala basala ke banguna na ngaba bike ça la prière ya kala na 2025 na 2025 il faut ba kufa cela n'est pas biblique prière kala ezala c'est que azoni na l'ancienne alliance ngo tolo ba makama to ba na débit ya bato bazaki ba chantre ba ko ba sala Nzambe manque peut-être information na l'ancienne alliance ezaki œil pour œil dent pour dent yango ezaki munguna so sali mabe sani ni zongisa mabe toza na nouvelle alliance. Jésus a dit si ton ennemi a faim, donne lui-même à manger. Bible dit ne maudissez pas mais bénissez. Priez pour vos ennemis. Bible dans la nouvelle alliance c'est sauter que tout ça la banguna na biso ba. Qui menacé car les aramate ya kala mukuna lo ba mate ya kala. Voici le ba mate ya kala. Ba keli felo. Mais maintenant prophète. To côté là on place au symbio za place à montuer ya moto chitela to aussi c'est la awa. Akoko maudit hein. Bandimi aseka na bandimi ya voici l'homme par rapport à makambo lobby. Nazomona ke ba na problème ya connaissance et puis lolo ndeba okotate na na verset moko na lingito partager on a yo sikoyo par rapport à deuxième point no lobby ba na Nzambe o ba olanda biso ba yo kabiso très bien pour na comprendre bénissez ne maudissez pas verset oyo ba lobby eza na mokanda ya Matthieu chapitre 5 bino bobengaka moto tinele moto okinenga lobi et puis ba famille ya Dakumuda bakokoa lokola c'est comme si Mike Kalambai ne mutazali na parce que sepeli ndenge akufi c'est comme si omonika simba kinga bino banguna la kise ke ngana za Nzambe bino pe banguna bino ba bino ba na neo bakotu bakufa alors c'est pas ça na âge na Mike Kalambai na Dakumuda na Nzambe moto esenga manaseka moto yoka langage na bango moto après ça ko bao bino boza ko senga moto bénissez ce que monis et ça matéa kala voici donc matéa kala merci matéa kala tozui Matthieu chapitre 5 to bani ko tanga ngona verset nango 17 ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes Jésus m'tolo ba alors je suis venu non pour abolir mais pour accomplir en effet. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu,
pas une seule terre ni seul train de lettres ne disparaîtra. La loi, avant que tout ne soit arrivé, celui qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-ci sera appelé grand dans le royaume de Dieu. De cieux, donc, En effet, je vous le dis, si votre justice ne sert pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Très bien. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous côté. Ce que total, ce que loi oyo alobeli o bien les cas, il y a des scribes et des pharisiens zanini. Tokiti. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras point d'adultère. Celui qui commettra un maître mérite de passer au jugement. Mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite d'être passé au jugement. Aïe, 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 aïe. Bon, je sais que c'est mon moulay. La limite au souka non wana parce que batu batanga ngoti na souka. Hein? Batu batanga ngoti na souka parce que na bakota souka za lo moabi. Vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Dans 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être fils de votre Père. C'est là en effet aluma mbebela fun abimisaka mo ipona kotango ezwanga temps siko na biboye tango yosko pasteur oye l'église olobi ke matea o eza kala c'est que yenda pasteur kala ayi bizamete yamoni mingi bande ko bolela na biso na banda ko batebele bana connaissance c'était pasteur azote ya azone dernier même Jésus tant que il me dit exactement otozongela ngo na Marc ba disciple ba yebisa Jésus babi to moni jeune garçon moko kuna aobenga ba démon na kombo na yo permettre biso to bela morte ou talikolo et Jésus alobi vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour perdre, mais pour sauver. Nous sommes au temps de la grâce. Morte est en effet. Les mortes que Élie avait invoquées, ils ont qui fait naturel. Ils ont qui fait un molimoté. Et qui t'a que tumba qui hôtel. Parce que morto ba babé la que tumba ni. Balobi que tumba mili mabé. Mais le même esprit wana. Babeli le la tumbami. Lobi azongi. Bakangi susinga. Na fungula. Pour dire quoi? Nous sommes, Dieu nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Bakena les arrive. Bakena les arrive. Un nom de l'arrêter. Papa mutoko sata zate. Mutoko kan esprit zate. La Bible vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Quand on parle des serpents, c'est-à-dire sur toutes sortes de l'esprit de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, tu remarques, tu chasser. Bah, pasteur, tu sali bino nini. Il y a un moment où tu as papa de PC conseil. Aleki na média a maudit te papa na maïk. Bible personne est là à maudire te. Bénissez ceux qui vous persécutent. Donc, il faut les cas au bongisango. Les malades na bandini ya lelo. Bandimi connaissance te bandabé on va fana quit amen daddy bandimie amen daddy wenda yembango bandimie bandimia ba fanatique eza biblique te bon mi mabino na la Bible bi mutape saka o ya zalaka nango prophète Jésus il y avait la loi des scribes et des pharisiens. Olandabi, votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Vous avez la loi de Moïse. Vous avez la loi de Moïse. Vous avez entendu qu'il était dit. Okoko mamutute. Maintenant, Nebiso Sosuka Tanda. Moïse Mbi ya sabuma maika. Maika yamba sabuma.
Neti papa Maïka, tu es bon, mais papa d'Akoumouda pour la deuxième fois. Si on a le babouille, oh Bible, oh totan, les a quoi couvre, vantoto, la Bible. Bible, papa, bisoba na Nzambe. Ligne de conduite, dans le testament, c'est la parole de Dieu. Il y a un loba, nga poye sanga, ote ya ona loba amen. Je dois vérifier ça c'est biblique. Le loba dit va vérifier, ateka amen. Moi le lo, soto zui bandimine bazaka ya béré. To kuma ba vrai ba chrétien. Au moins na béré. Lorsque Paul a ote ya, bazao zonga na ndako, ba vérifier ba chrétien. Est-ce que oh Paul a c'est vrai? Non, je imagine mon image Kalamba Fandi Bazolo Bana Moïse Mbi. Toi, tu es serviteur de Dieu. Tellement la père spirituel na yé. Tout ça on a papa non mon lit mon siko. Parce que y a un petit là responsable il y a église cité bête. Ah mais toi tu vraiment quel orgueil. Ma pasteur, moi je suis désolé dans le comportement du pasteur. Parce que au moment où on a ébissio. Ezali makambo zo sala mana seka ba benga moto mikolo nyonso batumba chaque jour. Et puis voici le malobi hein. Mais vos ennemis ça maté à kala. C'est la nouvelle alliance. Nous sommes au temps du soir c'est-à-dire la nouvelle alliance. Le temps de l'église. Donc Jésus comme l'église. Alobi aimez vos ennemis. Ne ma branamis là zo attend il faut que du ciel si qu'on a mis sa citation. Oh, ma frère Branham a dit si le prophète dit quelque chose, là en tout cas Keba. Maintenant Jésus pour l'église a dit aimez vos ennemis. C'est-à-dire automatiquement à téléméli Bible à téléméli automatiquement Paul a l'obaki même si un ange a un évangile, un autre évangile qui est au biso toté abina sanini azala anathème. Aimez vos ennemis et ça maté yakala. Moi kotinda moto nde maté yasika. À part moto o Elia belela o etumba ba prophète abana na hôtel wana. Nani mosanza meni na bela moto na Bible. Na nouvelle alliance parmi les 12 disciples de Jésus. Na bela moto. Lui-même Jésus a bela moto. Habitala nzambe na biso abimisaka moi pona Papa Luc chapitre 10 le verset 17. Pas confondre moto que ça moto qui. Luc chapitre 10. Prophète. Merci beaucoup. Émission qui toko elegi bana nzambe ba sepel makasi. Amen. Papa tout me kakotanga Bible ata mukie. Luc chapitre 10 le verset 17. Le 70 revient avec joie, disant Seigneur, les démons même nous ont soumis par ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme une claire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous les ennemis, et rien ne pourra vous nuire. Bah, disciple, les démons nous ont soumis par ton nom. Un nom qui est démon, aussi moto. Tala, démon bangaka combat Yesu. La maladie tremble que devant le nom de Jésus. Ah oui, là, oui, chair de poule. Stérilité, tout ça a combat Yesu. Liwa, tout ça a combat. Et on va dans Jean chapitre 11, il tombe à Lazare. Soumis. Lazare, sort. Avec nous, on comprend. Il y a Jésus. Lazare a bimate. C'est quoi moto ça ni? Est-ce que la moto tu m'as dit par ton nom? Nous chassons les démons par les Satan Jésus m'a dit que je vis Satan tomber comme une éclair. Mais je vous ai donné le pouvoir. Et donc je vous ai donné les faits. Le pouvoir c'est la parole. De chasser la connaissance. Pour pouvoir c'est la connaissance de la parole. Moi je sanga roulage azane muke. Beaucoup il a grand remorque à munene. Soit tebi liboso na bike na go contrôle. L'état congolais peut sanga soit teka be tellement et tellement. Pour ça la beaucoup appeler ça. C'est ça. La connaissance. Je sais que si on a coupé na maladie par la connaissance, je sais qu'il y a un Dieu qui guérit. J'ai pris qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me limite là. Le reste de Jésus moi ça. Et puis, rien ne pourra vous nuire. Et parce que le pouvoir que je vous ai donné, elle est colo à Satan. Elle est colo à Satan. Et qu'on m'a bête pour vous aller colo na ye. Allez, moi, nous, Avatar, Azoloba. Avatar, na oye là. Kalaming te na zoa aussi sa makam na yo. Aye Azoloba, oh non. Il faut. Anamoni Azo gangi là bas séjour de mort. Quel cimetière Azoloba bato bakoufa. Mais alors, on dit que Manzambi, serviteur de Dieu, toi, magicien, toi, astrologue, toi, il faut qu'on fonde là-bas, tout Babylone, mais puis l'église, on est sous le thème, ma connaissance. C'est quoi? Il y a des choses qui sont là-bas, tu l'as vu, ça y est, tu as un ami. Est-ce que ça a un bon?
azana moto Bon, Jésus akindaka poto bango siko mpona bango mpo moto ateya mateya bien eza bapaso bakendaka poto baa na baeglise ya minene baza bambongo mitro oh ce n'est pas ça so moni oza eloko ya moke bamoloka eza mosanga te jésus aza na ndako jésus azwa yango jésus amata yango amata kutu na bwato punde ezalaki ya ye te ya bato adesa bwato ya pierre taka niveau ya pierre atikala bata na bwato te talaka niveau ya pierre adefisa ye bwato papa des risques il était babi des risques il était il s'est fait pauvre pour nous pour enrichir biso on n'a pas besoin de dire la vérité le côté ataba yambi na kama ba konzo ba yamba ka batu ba na le côté biso bato tona c'est pourquoi ngongano ekobeta nzambe imora teza ngonga te papa ya ngonga te parce que au moni makambo to sala ka to mérita oui c'est to mérita elo bon boy mais et puis bana nzambe bosunga na raté bana nzambe tona basela nzambe te malamu pena basela nzambe na ndenga so batoka ba papa majabu wana akobenga ngano te pena pamboli biso ata na mois d'Égypte mo boye biso toteya makambo nzamba solo bapesika bato kuna bapesika bato boye bato 2 fois 3 fois ce qui est vrai na ifo vérité na temps oyo bato mingi balingi vérité te bato balingi vérité bamoke peut-être balandaka biso pete biso mpe balandaka biso te bato bakosunga ete aza mpe aza na posa Denis Ngonda leli naoki naoki maya miso etangi na Denis Ngonda leli abike na musani nyonso to asali nzambe atikali kosomba ata lopango te mais combien de fois allez tindikino nasombele mutuka mama mwana moko aza taille tina mais Denis Ngonde alelisa bato na bamatanga olongolanga na bombu nakoki lisusu batanzali bwa mitema mabe bwa mitema mabe Denis Ngonde azali mutuka sero mado makwe ayemba molimo topesa yango nana ale ata mutuka nango te mais chaque jour théâtre moyombe gauche nze mwana ebetaka batanzali bwa mitema mabe toluka le royaume des cieux les restes nzambe osunga soki bango bapesi te nzambe opesa d'une manière audible amelanga jo yango mutezongisa bino nsima papa va tokende lola towana na mokili oyo mukuna te yango mikolo nyonso toloba bien ke okoyiba likolo okozokosa na ordonnance ya lokuta mpona kozanga mon frère on ne peut pas forcer les gens de nous bénir. La bénédiction, Moutoupa Pesayo, non, mon frère, n'a pas parenthèse place wana. Pour yango esika to chité. Au monde une église bandako yoka liloba ya mosali ya nzambe. Oui. L'église primitive ba sengi ba to ba teka ba mapamba. Lelo to ba c'est pourquoi bo ba bandimi ba bandimité. S'ils étaient des bandimi. Pourquoi ba église primitive ba ka teka ba fila ba teka ba ko tsala mbongo ba makomantoma. Yango tozolo ba nata oyo. Monde biso tolo ba vérité. Ba to balingi vérité ba amuki. Parce que bato mingi balingi o mane tolo ba makambo ezoleka bato ba kosa bango o mane papa randi na biso vérité pe bato ba olanda biso malgré nous on peut jamais faire ça mon so za sala makiona on ngolo ba makambo olo bate so biso to za ba makioniste to fabriquer ba miracle to fabriquer ba prophétie mais to na mamituka mais to zuba ndako ba ka ba songo ba elelo c'est makioniste to suki si apesa lelo basuka prophète ba yoka donc merci nzamba pambola biso ozo ba bazaba makioniste mais na mona kabundu wale sa ole pesa biso bato nzambe apesa maman mo mapa apesa yo te maman mapa akopesa yo te j'ai dit ça bato balinga vérité te quand toi tu dis la vérité bato ba pesa yo pe bato ngo tanga banani mutu kwa pesa yo hein au moins mutu na Saint Esprit alors longola ta $10 na ye apeso parce qu'il a le Saint Esprit histoire un samaritain abana ko kita akuta na ba brigand ba betier ba levite ba lekier ba sacrificateur ba lekier vous êtes des sacrificateurs vous êtes des lévites. Mais nous cherchons un bon samaritain. La nouvelle tendance soit un parce que vous avez même côté. Mais où sont les samaritains? Où sont les bons samaritains? Mais au moins les bons samaritains, laisse-moi te dire, Kalata Oleka. Moi les bons, moi quand scribe leka ki, sacrificateur leka ki, mona ki mutona te. Les bons samaritains dans la Zoya. Attends, Moutouka, pas samaritain. Papa, on est en 2025. Ah, Jésus Maté, qui te copie de la film à Jésus. Jésus a sauté, il illustre une image à mon nana, Makanise Kei, qui te copie. Les bons samaritains, Bazali, papa. Ils sont là. Ils ont tenu bango si qu'on a bâton nyoso. Nene za mutu babi. Musamalia. Bazali. Ah, wapi bino Musamalia Nzambe. Basamaritains, les bons samaritains y en a Hollanda. Merci prophète. Bango yo ba Hollanda Bazali. Merci prophète. Bazali basila te Bazali, ils sont là. Merci pesa biso le basuka to si sa mission. To kuta la prochainement na kibino bana Nzambe ba ono so bolinga nouvelle tendance. Ngaina prophète to banina nkosala ba partage. To benga on partage. Ils ont une émission, tu as partager, pour pas avoir connaissance. Tu as makambe bela koloba. Beaucoup
pambolama pesa le basuka. Ok, merci beaucoup na batunyo so balandi biso conseil ka ezali koyebisa bana nzambe temps o tozali toza temps moko komi mabe et Jésus revient bientôt. Répands-toi. Yo osana via masumu tika masumu yambia Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Yo osana ignorance luka connaissance. Yo osape place ya mabe Bible bi sortait du millier de. Zala fanatique ya Jésus Christ, ko zala fanatique ya mutute non plus ya moi. Zala fanatique ya Jésus parce que c'est Jésus qui t'a sauvé et Jésus qui va nous juger. Muta o juger muta zala raté Nzambe. Donc bima kati na bango. Notre numéro c'est plus 243 85 41 59 230. Plus 243 85 41 59 230 et nazape na groupe nanga ya prière tout semble na bat na ligne na kataki parce que santé ezaki bien te batomi ba la biso ba j'ai fait 1 mois et demi, je ne me sentais pas bien, mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a guéri miraculeusement. Ozana posto semble na biso benga biso na groupe tokokoti sayo ozana posto ba orientation, ozana posto enseignement, ozana posto yo kanzambe, ozana posto prière. Le prophète Gelo Kasai est là disponible pour vous. Binganga tout moment sozunga te comment message na ko répondre yo na condition te toza wana na papa ndinga bi kalati to banda émission direct bo za toujours branché pour na toujours temps ya partager tanga malobi na makoma nzambe nzambe a pambola bino. Merci tokutani prochainement nouvelle tendance nzambe a pambola biso. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene sala pona bano oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelina oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to na ngoposa 1 euro no to na ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin bana monde entier. Maxi Bien-être. Soga la café logo na mêlé logo mais et logo est à ma bé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en autre soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et zebele na kati. Souvent melika moko de jours bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozoloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo
mais ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça a 2 jours ata batie leloko moi cuire moko c'est bon oyo pe antipoisson donc soko ata eza na kati elongola ngo alendele mikolo somme na bité mindele yango bapesi biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango na ya antipoison oyo pe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu